Voilà, Sali Mbote Losako mingi na bandeko tout bozolanda Jerry Kobetox votre humble serviteur. Naïb Sarabino à chaque fois confiance yangana bino ezakara ki Moussala onde ntetinda biso to sa na bino Moussala parce que boza obligé to biso toza obligé à couper sabino information o ezoleka à travers le monde. Merci beaucoup na ba abonné nyonso ya chaîne Oyo Feza TV RDC. Bo continuer ko s'abonner, bo continuer ko aimer, bo continuer ko partager ma vidéo. Jerry Kobetox alobi nini, a pesi sango nini, a pandi tekena likambo nini parce que mokilezo tambola na l'air est grave et loba yuma ya boketu premier a benga batu na l'air est grave maloba lokote mais biso toza na matière. Leti journée à lelo. En tout cas, on a une information oyopena eza confirmé la journée à l'élo sur le plan politique. Politique en beaucoup on comme lengi. Politique en beaucoup on comme sentiment yango bozomo na be mission musique parce que na bisaki ba musicien combo ya nanga eleki combo ya album. Combo ya machine à voter eleki combo album. Bongo sko combo ya fachi. Donc ba musicien bo pemana no bosa no ba délire na miya ko kangisa na wana. Koto biso politique ezo ke na vitesse ya dégâts. Merci beaucoup na président na biso Fachi leki na bino mwana suka na bino yeyo oya alobaka ki un jour opposition zo pouvoir leki ya ba Rossi Mukendi leki ya ba Terezo ba kufaka na ba bal baso kweya boye tozomona somo metondi maka teke Malobo Rossi Mukendi alobaka le peuple gagnera toujours. Et enfin, na kati ya tête ya pouvoir, nous avons un président congolais qui noie grand indouceur. Aucun na lingala bo beti naï. Aucun na français bo beti naï. Et puis aboya ki mamba ko lukele ba débat na Chiluba. Aza président ya ba Lubate. Aza président ya tribune et puis il y a IDPCT. Il y a un parti politique nyonso. Merci beaucoup na abonné pour continuer toujours. Même ça nous sur vidéo na WhatsApp, aux na Facebook, pesa muninga kozala égoïste été. Journée à l'élo, je crois bien il y a côté business na sima caméra toza les 12 les 13. Les 13 septembre actualité politique ezanini. Tata Mokonzi ya ekolo. Oya la kaka biso bisaka biso ke soka komi na tête à pouvoir akoluka saka makama malamu po papa lobaki le peuple d'abord. Le peuple d'abord ezo sala kitoko makasi. Première réunion ya gouvernement na minute yo ezo salama. Parce que mokonza mboka il faut nyonso ko solola na ba partenaire na yo. Système ya lisu likolo lisu. Parce que les loyaux, barambebele ceux qui ont tambola te zakaki, au pesi mutumbongo ça la prince moko boye, toi azwa engagement de loro moboye ozolande la été. Arosala na été mais nyonso wana kombo na onem de kofingama. Yango tata mokonzi ekolo avandisi bandeko na oyo ya gouvernement pour basala réunion ya munene lelo et puis apesa makanisi nini azanango ligne de conduite nini bakokende nango et puis na vision na ye zanini pona mboko vision na ye zanini pona mboko yo mindele nyonso ba ko fongola misu ba ko tala gâchette ya Afrique za mboko. Donc il faut te battre la mboko makasi. Merci beaucoup na président Fachi, merci beaucoup na ba membre ya gouvernement nyonso et en passant nazo pesa mbote na vice-premier ministre na biso wa kwetu machi wa mumenu kwetu katu jimini papa Gilbert Kankonde yemta simbi intérieur wana parce que il est pèse viva. Donc papa Gilbert Kankonde merci beaucoup bambote nayo. Donc actualité ya liboso zaki yangwana première réunion ya gouvernement mokonza mboka la sa vision na ye sa vision na ye et puis ligne de conduite. D'abord, ligne de conduite, mal intentionné dans la politique basée belé. Il y a un moment ici qu'on a vu Sabino que politique au bateau belé, bah que yé la politique t'es en ligne yé il faut oser na moté ma pio. On a outil na chronique musicale, on a outil na chronique culturelle,
mais pour na koma koloba politique boy il faut na lande la politique makasi quoi koloba la batu makamba bozoba wati vous allez informer pour pesa pe batu information alors au moins mutu mobo banda tongo tipo kwa talaki novelas mais na poko azo discuter nos politiques au moins mutu mobo atala tukutu TV kala ata réseaux sociaux à côté sika actualité monde des até mais azo discuter na yo yo mutu za na matière. Merci beaucoup na base nanga IDPS na Londres na bi ke boken de Belgique hein. Les 17 donc deuxième actualité na biso tozo pesa mokolo lelo les 17 Belgique wana eza contrôlé par Fativit Belgique wana eza contrôlé na bana mboka nyonso ba mibenga ba combattant ba vrai combattant ya lit o lelo tolongi oyo ba kozala na Belgique wana donc nabi ke base nanga IDPS président Chibaba Benda président Koko Pangasudi Bikou Lebrun ya papa chéri à côté maramba ya IDPS batloko ba Bogis Bompema bato ba bangaka te ba ba kota na etumboyo kino akamwa bi na musicien Bogis pas comme akomi combattant kasi akoma combattant pour lelo Fatia za la président Vena biso afande Tchakulenda le seul musicien qui a chanté une chanson na ya propagande pour na Félix Tshisekedi et belé ba yuma belé ba bangaka na bango temps bazoke ngo yembe la PPRD temps bazoke ngo yemba boy bazaka sirte ke lelo mwana mboko ozana mokonzi. Merci beaucoup à toi afande Tchakulenda. Donc Belgique les 17 ezo kweya na maboko ya président Fachi. Donc selon les informations tozo pesa tozo mettre en garde te pour mutunyo surtout azana droit ya kosala oyo lingi mais sauf bato nyonso bozo saba vidéo na bolobo ngana koya kosala désordre ngana koya ko bamba mabanga eza problème te mais tant ozo bamba mabanga mettre et na mettre mo sala vidéo lobi ceux qui n'ont bossa na kombo na été tchoura mboma a lobi bien yo moto zo na bula obamba Félix Tshisekedi mabanga tandis qu'à sali même pas une année na pouvoir moi mukio a sali ezo monana yo mutoko ya bamba libanga talisa mama abino photo na yo tabata la photo no suka pena parce que moi mboka Kabila sayaki 18 ans azaki pena batute na poto bino surtout bozaki ba combattant mais botika la bamba ta libanga te oh ayena Kishasa azoki rien siko ndeko na bino oh boyebi tata na ye komo na Etienne Tshisekedi maman na ye Marthe et puis éviter de mal intentionné na politique ba makasi. Donc Congo eza na posa ya bandeko bani basa la débat. Président Félix alobi ko komane na Belgique akocha micro na ya vandi azana besoin so na ba congolais nyonso ya diaspora leti ya Belgique babo solo na yo moto ozo ina ozo bake asali coalition mabena bato ya FCC biso tozo mona ndie coalition za kindoki kasi so za Belgique yaka wana vanda tune motuna wana au lieu na sima ozoka ba intention mabe ngana ko bamba libanga ngana ko sala boy eza malamu te ou alors nous tozokto kende bo sala ngo pe poto kende nango wapi donc eza mabe makasi donc bana Belgique wana na yebi ke mama Maisha Jambo yo zaka na Canada mais na moni des gens dirait ozokita Belgique na moni joli kusala bomoko na bandal depuis États-Unis nabi ke yo ozanga te na mamona parce que politique eko melengi moko na ebisio voilà. Merci beaucoup. Arrivé à président Fachibo Yambaye maboko kufongwama tozo luka batu ba sa débat ko za la beleti na mikolo e utso le komi balo na ebité ce qui lobby besima lobby vraie information tozui au moins tant to loba ke congolais il faut linga mboka na yo mboka oto wana mboka musutele tinga gérer na ba je suis du centre so bateki mboko na oké wapi na telengani dona komi fazer au moins mutu musalo bateka na bango Congo mona boy Rwandais Ougandais Angolais mais zolo baki bateka Congo o ezata mboka niti donc Congo ekotika la koteka mate et puis boketu premier yo mtolo baki bateki mboka mboka ba oteka en combien de fois pour le baki Kabila teka mboka Tshisekedi so ekoteka mboka ah ba bateki la on a combien de personnes pas si ya Félix Tshisekedi et sengo ya boketu premier bana kazi na commune na Kinba otango fele. Il y a un tata mon continent ekolo akala président
ex-président na biso Kabila avandisi bandeko soki sima lobby na kingakati ya bisi bango boza mitema mabe na sali 18 ans ata Kinshasa pambo tokoki otangisa bana ofele te. Alors nga na sengi na ex-président na biso pesa liste ya bato wana nyonso l'état moyini wana makale lati lele ya sika. Il faut ba kende bango ne mtu ba fingisa yo bango ne mtu ba mema yo na ki l'état moyini bango balingaki wana batondisaka mabumu na bango peuple congolais a souffrir. Okuta na ndeko mususu auti ti kinkole azoya kosala ki journalier na ville mais ba PC 2500 po akoma na ndenge nini na ndaku po aller sa famille na ye ndenge nini bana batanga ndenge nini mwana neva zote katanga usa zo expliquer mukolo ndenge salaka tala niveau mwana neva recevoir. Donc na ebité yango moni tata mokonzi na biso akala tanga bazo sala passation ya pouvoir alela ka bato babio aleli a regretter pour ina longo ki président te alela ka pour albaka ceux qui na travaillé kana mona mboko Félix Tshisekedi bandakala mais na finga mate mais ba yuma bato bozala ba indusa te bolobio aleli pour ni pour perdre pouvoir te azaki ne pe na posa kozasu na pouvoir te pour evanir la kabiso ki akozala te komone kozanel na akozala candidat te asala kango mais bozi bo conduire ye mabe ba ministère nyoso to ezaki ya ye eloko moko te bande ko sala ti akomaka na niveau ko ba kenaza na 15 personnes te ya ko travailler na bango lelo yo Kinshasa pamboyo ata be ko longo bozo ba keza ba laiki enseignement za bien te mais est-ce que na 18 ezaka ofele moi na 1975 atanga classe ofele te bongo siko Congo ezaka bien erni c'est que na ba 60 pour na 60 peut être ça moi mémoire muké Mobutu azu pouvoir na 60 guerre bimi na Katanga Congo eza fi mazombi Congo etikala za bien te pour ba père na biso ndeba linga olengi sa na tanga Mobutu Congo ezaka bien Mobutu wapi oya soka obe ya liboso pour nga na za mwana enseignant Mobutu akenda na 12 mois papa biso ti lelo na lela ngo le seul président au monde batambo na cercueil na mboka na ye et puis alobi ke ba enseignant lokwa botambo na cercueil nanga boluka mo continuer à futa bino ti lelo accord ambudi Jean-Pierre Bemba koko 600 ngote. Merci beaucoup na mwana mboko ya Gerata cabinité a Gerata ata entreprise mon côté les lois à tête à pouvoir tala makambo au sala. Donc boketu premier nazo mettre en garde soko yé vraiment kolingato cha famille non a pas si parce que bateau balingi Félix Tshisekedi bazali. Tout ça en vidéo mon habité sur na roko illustré binongo moi na mboka mo ya combattant na poto lobby abi boketu problème nini combat ngoni ne si la kate to ndao luka moi na mboka koma na tête à pouvoir yeyo akomi oh boyebi ndaku ne soka futi ba fonctionnaire te lobby ça to kokende ti limete kokoko ma mars a futi ba fonctionnaire te l'état moyino le kaki okelela pa nani ya onzo mona na ba kinyo il faut ba te belé ba ye kola lisusu moi politique moi mukie ya on besoin ba politique to ko voter député FCC au voter président à Lamuka au voter député FCC au voter président à IDPS bo kabeli bango parlement après le moment ba Félix Tshisekedi azo gérer azo diriger parlement te bongo ko sala ndenge nini so tali na kini niveau ba kino ba voter ki bato FCC pona nini ba mbongo na bango ba mvutuma wana ngaso na voter to na olia pe mbongo no te na lo bateko eza mbongo ekolo komi en voter. Donc merci beaucoup actualité à journée za kiwana et puis actualité monsieur na pesa bino ser na biso ya chroniqueuse Sylvie Lukuso ya Gote Business désormais baboye na INC. Merci beaucoup à notre pacificateur Vital Kamerhe jusqu'au bout. En tout cas nga pena vient na so ndima ki ser wana ngana sepelate. En tout cas, merci, pena, merci. Boza, pena, botambola, pena, makambuke, papa, lobaki, le peuple d'abord. Parce que biso na ba gote business, biso na ba Dani Bokombe, tsunami depuis Mikili, biso na ba maman Maïsa, na ba sœur na biso Céline la patriote, tolobi, moi na moi, c'est na biso to ebi CV na e. Bozo ndime na FC, na INC poigne. Sœur moko boye, a outene na chronique ba délire, ayeka mba moko lokwa za makango ba politicien. Bouh! Amane ko finga ma mart.
moi si ya papa Etienne Tshisekedi a finga na vidéo boy bomoni ba vidéo parce que lelo alinga ya pembe na président Kamere pas pousser na pembe na Tshisekedi to ba ito PC passage wana tse et ça dans sens te et ça dans sens ata muketi donc INC ndebo mona ki azo signer ce qui protocole d'accord on a rien baboye a ozala la bienvenue na katia INC a no luka parti muso akota to boyi pe makambo bo sengise pardon devant batu te to lingi makambo ate nenga finga ki atika la kota ofinga wana opposition ko inana pa maboko kango te inane et bon 37 au IDP c'est ça là il y a ba gaz lacrymogène il y a batu ba kufi na ba siège ba tumbi bango il y a ba marche ndenge na ndenge binoka inana pa maboko kanzala te sert mais ça n'a pas mabala pas politicien kota na mabala kuna to bo makambo ouais na INC o tshele biso mvutsuma maman Bida merci beaucoup maman Denise merci beaucoup moi ça bon moi ça pousse à pembe na binoté moi ça bala 4 fois moi ça bala 4 fois selon les informations to zui azaka pe sous ex musicien azaki sous ex moi c'est musicien papa chéri au vanda to zui pe moi ça star mais au vandika te olandi sous politicien bake kangona politicien na mbeto eza sensité ser na biso Sylvie na baito okeno tina suka o mone na vida ser wana mususu wana comme les ranani ya gote Niki Maserati aloba alisute ngai miseke président Fachi aza très doux sympa mais aza na mwana na bango suka impoli o soko fingi na ko supporter te Niki Maserati okenda wapi na monoté Brazzavilloise mokota na politique ya Congo po finga bakambi ya Congo et puis bakambi ngo zo finga baluba na Félix Tshisekedi zo finga baluba o finga ba maman na bisoute zo finga peuple congolais donc vanda na Brazzaville kena olanda na makamba sasu politique na bino pe yo za na actualité na bino pe ya Brazzaville ezali sasu azawana zo tambuse kolo landango tika politique na biso to yaki ka kosaki ndumba na politique po yebike ba politicien o yaka na bino na ba kabara makasi donc ser na biso Sylvie kolela te za makambo ya ka le bi ser nanga Céline la patriote abi ya fatia yoke la ngai papa Vitel Kamera yoke la nga do ba boye akota na INC donc c'est un peu ça actualité politique monsieur ezali kaka oyo to kay ko pesa bino ya ngwana bana mboka bo pesa confiance na gouvernement oyo enfin na moni lobi ndeko na biso papa lemba e amo pa lo ba biloba lo ba fort na comprendre vie wana ti et à moi le baba biloba mais lobi na monia lobi lo moko ezaki très intéressant alobi premier ministre oyo ayi na makanisi malamu père na biso ya idéologie ilukamba oyo azo diriger o moni ke ya ona bisa bato ebele na sara vidéo na bi bato ebele bayiba mbongo na mboko oyo na bato ebele bayina peuple congolais muto akangisa bango azate bango ba hotelaka bo classe ofele tika na kenanga exil hôpital la kanko koloba batindi bakisi tika na kenanga exil bango ba okima samba simba bango politique olandaka bato mbango kanga ye boma eza faux politique Nelson Mandela après 27 ans de prison abima mais na gouvernement na bato ba boma bande kone bazalaka botika mamba lobana IDPS beaucoup fisa bato changement nyo soto senga bato ba kufa ba rosi mukendi ba kufa lelo azokufa na maloba que le peuple gagnera toujours bo tenir guerre te bo baké mutabomela onde kona yo non botika biloko wana et puis botika mwana mboka ndeko Kabila travailler pendant 18 ans bo memie na ko travailler mabe botika pema na kinga kati esika zala vanda kimia ezate kakangi photo na yazo tambola ne bino bolobi tala nani bo benga kutu nani soki China Rambo o bo so benga soki nani aza kutu atana tension wana te eloko alakaki biso yango asali lelo kena kozala président premier président ancien président na tambola kananga na mboka nanga na za nanga kimia na tika nanga bokonza ona kimia omoti na mindele ba kamwe mboko oyo bi olingi to saka lokwa na Côte d'Ivoire ndenge saka oya gagné te cour constitutionnel akati o Ouattara gagné o Gbagbo muta gagné mais awa jour ba programme boyoka licence beta prestation et serment wana oyo ezaka wana ezaka na Afrique balatisi mutu pembe te bafuteli ebisi te bafuteli transport te mutu na volonté na ye le peuple gagnera toujours. Merci beaucoup Tokomi Nasuka ezaki ngai wabino mwana mboka Jerry Kobetox chroniqueur politique
benganga pe ndenge olingo benganga so olingo finganga zwa numéro nango finganga makasi pena okofinganga na numéro oyo plus 243 90 30 36 30 165 nde tokosala no débat mais so olingi débat tokosolola parce que ngana na matière ngana na matière politique pe ya kofingaka totikango omoni politique ofinga yango lelo ser Sylvie na biso monde baboye okaza pe journaliste moko azana mwa bwanya po ani toke na vidéo babimisele ba vidéo nyonso afinga Félix Tshisekedi président afinga tina mama na ye CV bomio yango tanto sala makambo to ebaka mamto sala les paroles s'envolent les vidéos restent en tout cas tout ça l'attention venanga ya lingwala vienanga ya prêtre Mike Mukebai omoni ndenge boulot esili likolo politique ofinga mutu nyonso un politicien ne peut pas ingérer ofinga et puis politicien ni no lingi TV bongo 15 émissions 10 émissions par jour balongoli au député Vanda Zela 5 ans 2023 au postulé lisusu baobotikali bozwa mayele bosala te lokwa bandeko mususu ba publier moninga moko mutakalisation mais yazo kata so sala ngo kaka baobotikali ba député mususu na yebi ba venanga lokwa ba prêtre ba Daniel Safo bouche B lobande na parlement ba vele malemba ya mopo dekonaka bouche B parce que ceux qui ba plainte leki ba kolongolo député ne ba longoli vena biso Mike Mukebai biso to sepeli na ngote parce que aza mwana mboka oyo alingaka pe akende koloba malamu na parlement mais loko ebomi nini trop d'injure eza bien te merci beaucoup tokutani na numéro musu ya sika soki nzamba zongi te tokozala toujours elongo na bino bo continuer ko s'abonner na chaîne oyo Feza TV RDC ya yemoko la patron na Bella Dinganga mwana Londres solo et puis na pesimbote depuis présidence Raphaël Walukonk, notre président, il y a union, il y a web, où ils allaient union, il y a journaliste après sa ligne, et puis il y a Pessiba, na membre de l'agneau, où il y a chaîne, où il partage la vidéo, maman Titi la source, maman Elisa Monoko Bank, maman Lili Moninga ya Mama Guy, et puis Venanga Claude Ndombasi, Zola de la Cruz, ma meilleure chemise, et puis Francine Chiyoyo, la ville est tranquille. Francine Chiyoyo. Naibisi ok IST za nango $4000 géré comme PDT pembeni ba politicien pembeni ba musicien IST za ka $3000 tianga ngona kende sendwe tona kende kozwa na matadi sala bien merci beaucoup à président Louange Matembo cardinal Fatou Mujinga mwana nanga ya bolingo Gabi Zanga de Belgique yo sololaka et sali bien merci beaucoup bon continuer toujours qu'on peut sa biso confiance Jericho Betox Mobile Ali tout et puis Yambu Manazolo. Bye, on se retrouve dans l'émission Goya. Ciao.